êtes dans l'émission News Dekin avec moi Betty Massengou, très heureuse de vous présenter cette belle émission, bien-aimés dans le Seigneur. Salut à vous, hein? Salutations spéciales à vous, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure ou à l'endroit à laquelle vous nous suivez. Je vous souhaite bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée News Dekin. Une émission pas comme les autres, une émission qui est toujours présentée par moi Betty Massengou, la belle dame, la journaliste internationale et professionnelle. Je suis là toujours pour vous faire un bon travail et surtout je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Merci pour l'attention particulière, merci surtout pour la confiance renouvelée et surtout merci pour vos soutiens et vos conseils et merci également pour vos prières. En tout cas, ça me va vraiment droit au cœur et merci à l'ingénieur Davou Moubama, les papas de Joyce Davlin. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV, ma chaîne préférée, votre chaîne préférée, notre chaîne préférée. Hein, donc, j'ai deux chaînes, hein, Libanga TV et Canal Future One. En tout cas, abonnez-vous dans toutes les deux chaînes, vous aurez mes émissions. Salutations à Tommy, monsieur Tommy depuis London. Et je pense aussi à la joie depuis Juna, depuis France, l'hymne national, Maman Sociale, Serge Lumindele depuis Suisse, champion Kayembe, Nokwabana, Nakata Kenya, Bleskava, Bendicap, depuis Kolwezi, bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, ainsi que ma maman Leki chérie, donc maman Jeannette Bakissa. Et voilà, aujourd'hui je reçois pour vous l'évangéliste Gauthier Bokeka, à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonjour maman Betty. Bonne santé, bonne Moussala Nzambe. Oui, santé, ça va, toujours par la grâce de Dieu. Et Moussala Nzambe, ça bien, parce que yango eza vipo na batu, donc il faut la ka bien. Voilà. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Tu es un bio lissus na émission na biso. Comment na moi ça liboso akufi ami bali amisa tout. Tokolo baneni attaque un homme de Dieu. Azapé serviteur de Dieu peut dans une église de la place pour ne pas citer les noms de son église. Évangile ce côté Bokeka akufa ne peut pas célibataire te na kawana. Bon, au moni kaya notre frère Matou na PC mbote en passant na sepela na vraiment mingi. Pe na ba chanson na ye mais na komi na moi ba regret makasi comme na façon ba makambo komi ko tambola bande ko ba misunga makasi na kaya ya frère Matou Samuel eza na correspondance mon côté na bande ko yo ba boya ko bala ke bango ba pesa tam sous ba raison o divorce ya o salama na ya kutana moi so onyo ko langa na via bilo mo ya bongo mais frère Matou o kutana batu ya bongo te bazo kufarande parce que frère Matou aluka nzambe na ndenge ya solo pe asalela nzambe na ndenge ya solo atika oya ye na opese conseil abala na subte mbango so abongisi na nzambe te ko bala na ngona problème te pona ye mais abongisa na nzambe. Et moi je confirme comme un homme de Dieu notre frère Matou avant la relation à bien te na nzambe. Et on a bandé que belé boyoka ba comprendre ngo bien te que a touché na personnalité ya ndeko mais na sunga za ndeko na ngai musali nzambe to sa msala moko malgré que toza na kamo côté ya za mise à chanter bon ngape na yemba ka kutu to toza kutu place moko parce que na pe na chanson na ngai bandeko balandaka yango donc nazo sala évangélisation nazo teya nazo yemba pe. Donc na rolinga te ke na moni ndeko na ngana mabe na tika ye abunga nzela parce que toza ba égoïste te to kotaka lola biso moko to lingi bokonza na to kotango biso nyonso na temps to mipesa ki na makambo ya nzambe to se discipliner ki na makambo ebele pona ko mipesa pa nzambe alors to bunga te tozala toujours na lignée ya ko en fait que lobi to kota bokonza nzambe. Donc notre frère awele la ko bala mbangu te aluka vraiment nzambe abongisa na nzambe a réparer na nzambe afin que nzambe afungula makambo bien pour ne bazonga na cohésion ya malamu na nzambe sinon pas continuité aux alakaka voilà. Abali lisusu excusez vraiment maman abali lisusu moi si msusu ali lisusu tam susu akufi to so souhaiter ngo temesa makambo yo zomona parce que bandaki ya liboso akufi ya mibale akufi na bité ba condoléances sont en pesa ngo combien de fois voilà. Donc nzamba za wana po sunga ye mo permis sunga luka nzambe. Voilà, donc là c'est un message particulier à notre frère frère Matou Samuel, donc à réparer Nanzambe ndenge l'évangéliste Gauthier Bokeka lobi. Oui évangéliste. Maman omoni
na génération ya lelo toza na mwa problème moko soki ndeko aleki ta mosusu na télévision asungi ndeko tika boye ekomi lokola aye kofinga aye kotonga aye kocritiquer aye kosala polémique nzoka nde babiloko oyo kosunga moninga ebandi depuis na Bible. Tomona ba David ils ont ba collègues sous ba serviteur ba condamna bango na ba mabi ba sala ke ndeko ko sala sur le côté tika. Comprenez, hein, c'est un message lancé à notre frère évangéliste, disons à notre frère Matou Samuel. C'est dans le bon sens, en tout cas, tout comprendre on a ndenga mabete, ils ont ndenga malamu, l'homme de Dieu, l'évangéliste Gauthier Bokeka a pessi message nae na mosai nanzambe pe frère Matou Samuel a lukanzambe na profondeur, donc à se réparer nanzambe afin que makamo azokutana nango et se répéter les soutés parce que ça nous fait vraiment mal au cœur koyoka bad news hein on a na lubaka ils ont ça vraiment bien très biso bongi to yoka ba good news ah n'est-ce pas Tommy na kati à Londres mais évangéliste Gauthier Bokeka pour na bande ko bazolanda biso je me reviens d'abord na proposer bango ba élément en attendant bande ko bazolanda biso comment nzamba zosalela évangéliste Gauthier Bokeka l'ingénieur de vous ba malhonorable are you ready? Let's go now. Ok. Merci beaucoup. Hein. Là, nous sommes de retour sur ce beau plateau de l'émission News Dekin avec moi, Betty Massing, sur Libanga TV et Canal Future One. Là, vous venez de suivre les images avec l'évangéliste Gauthier Bokeka. Tout le monde est en la évangéliste. Évangéliste Gauthier Bokeka, pour la bande de Kubaso, on a biso nena zupe ba news mikolo que nzambe nazo big sapena bato sida. Je sais pas les années mais comment expliquer bande ko bolanda biso pour ba kao pe bato sida ze belena surtout bande ko so baza na poto ba bio sida big za maraté même na prière mais est-ce que normalement que nzambe nazo sala pe mutu pa aye na sida big selon bato bakoma okanisa sida ndeza malade leki malade nyonso na makasi nzoka ndeza malade leki na sida na makasi nzamba pesa de solution na yango. Donc na makambo nzambe na domaine etali miracle na kumisa rango te na sala rango publicité te mais na ebisaka bato bazo souffrir na ba problème na vie na bango ke nzambe nanga azo sala. Numéro bati yanga wana bengangai plus de ça OK plus de ça 43 81 72 18 8 encore 42 na suka les révérends évangélistes Gauthier Bokeka plus de ça 43 81 72 18 8 encore 42 évangéliste Gauthier Bokeka. Donc ils ont un problème maladie ya sida ezotungisa AVC vandisio na kiti makambo esimba te bandotoka ya mabe na o ya malamu lota jusqu'à présent ekokisa marate bonheur na yeza la kana kata ndoto so lali o mono komi place moko ya bia ba commission chef d'entreprise o ba libala moko ya malonga o botiba na meso la muki boevi position ezate. Alors benga je vais prier pour vous nzambe ofungola makambo na bomo inayo pe aokoisa o nyonso satana tia na kati ya bomo inayo malade ezotungisa problème ya mabala tutu ko insister te. Benga, je vais prier pour vous. Voilà, en tout cas, co-résister, hein, donc co-résister plutôt, hein, donc numéros affichés. Bon, bengi, attends même le numéro nanga. Anytime, so bengi, hein, donc on a passé le numéro à évangéliste Gauthier Bokeka où je reprends ça pour la meilleure audition. Plus 243 81 72 18 8 encore 42. Donc, so bengi rosoir, évangéliste Gauthier Bokeka, partout aux alliés problèmes aux autres, à quoi na ba prière, au monde à que nzambe na pas au salé là, pour témoigner, le quoi bande ko ba autre témoigner. Tout à l'heure, on a émission d'Abisso News Dekin avec moi Betty Masengu. Voilà, évangéliste Gauthier Bokeka, qui est déjà chuté, hein, pour Ebika time is money, les temps c'est de l'argent et surtout na ngonga. Donc, les temps vraiment nous fait vraiment défaut. Les temps ils ont pressé, biso vraiment nous sommes obligés de boucler cette émission. Mais pour la bande de Guazo, on a biso sujet au vraiment bande de Guazo, je me reviens dans l'émission prochaine, tu as vraiment la profondeur nango. Mais pour la bassin, un conseil et puis au bazan di banda mboka ibisi bangonini. Basali Nzambe n'a présenté ba respect nanga liboso na bino. Mes collègues serviteurs. Mais sous paye pour zo ibisa bango pour balater aux célibataires évangéliste Gauthier Bokeka. Mama Betty, calamité nga la zone nga na bala. Bon? Mais oui. Ah bon? Mais oui.
Vraiment, gloire à Dieu. Alors, conseil onga na opesa basali ya Nzambe, tous à la vraiment qualité ya Nzambe. Natangi na Bible na livre ya Jérémie, chapitre 35, son verset 1er à 19. Bible beti lisolo ya libota mona kombo ya Rekabite. Papa na bango Rekab. Apesa bana na ye ordre lo baba ko utiliser 20 na vie na bango mobimba. Nzamba meki ko tester bango azui 20 apesi a recommander et Jérémie azwa 20 a memela bango po apesa bango. Tango Jérémie a memeli bango 20. Bah si Jérémie biso papa na biso apesa biso mobeko to utiliser 20 depuis naissance na biso. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Moi na ya solo ya bien atambolaka na biloko mibale na vie. Eloko liboso atambolaka na identité na ye pe na instruction oyo papa apesa ye. Alors nous tant que les serviteurs de Dieu, to tambola na image ya basali ya Nzambe pe na ba instruction Nzamba apesa biso na makambo mususu oyo Nzamba apekisa oyo na kosala te oyo na tika. To sepelisa mokili te babetela biso maboko te, mais to travaille pour na honneur ya Nzambe. O to bungi nzela eza tarte pona kozonga na pembeni ya Nzambe toyoka mokili soni te ke ba koseka biso. Oui, malam mokili seka biso mais Nzamba abetela biso maboko. Ke mokili beteli biso maboko lobi to accompagner Satan na lifelo musala ya punda. Voilà, en tout cas merci beaucoup hein. Ce n'est pas encore tard, il y a encore du temps. So okoyi pe ko se relever de balobara so muto akoyi pe ko tombo amakoyi ko telema osala ki lisumu o se corriger o se ondo to bara o yamboli masumu nayo o se convertir. Voilà les mots qui me convient. O se convertir Nzamba olimbisa parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Mutu moko taza parfait biso nyonso toza toujours na ba masumu na biso. Alors to senga toujours bolimbisa pa Nzambe afin que alimbisa ba mabe na biso. Merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Moubama, bisous à Joyce Davline, à ma maman chérie, Maman Kati Bakissa, Saïd Benecha, Bendicap, Tommy depuis London. En tout cas, de gros bisous à vous. La joie Amado Pichuna, Serge Lumindele. Et merci beaucoup à vous tous. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV et Canal Future One avec moi Betty Massengou. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve déjà à la prochaine. Ciao.